Oh bazo kamamboka des fois un sous peu bozi bo pesi sous pouvoir na la muka position na bino final ma bino ngamba MLP biso tolobaki toza ko soutenir président Félix Tshisekedi na ba idée na ye aza na ngo pona mboka mais tozara contre gouvernement na ye so pe ba boyi ba visiter ba kotande ko caméra ça problème te ba lobby moi si na ye aza na droit ya okende kotala ye lelo nde baza koye belebela bata FCC belebele bazokota bakotala yo ntango mabe kosalama mpo na yo nsima baloba nini eya nde Félix Tshisekedi nde moto asala mabe mitema bato bazwa na boloko wana baza koya kotala ye ya yebi yango. Bonjour, bonsoir, fidèles abonnés de Rossi News TV. Candidat Lobaratozana, ma conabino, mon renabino, pour nous sabino, actualité en temps réel. L'information, vous informer, c'est notre devoir. Je dis toujours que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est la voix de votre servante Nicole Boukanga, autrement dit NB, la femme noire. Pour informer bino, souci n'abisa mi coloniaux, il y a chaque heure, il y a chaque date là à rater juste pour nous sabino, information. Dans le cadre de Lobaratozana, ma conabino, pour nous sabino, information, tu déplaces qui mandam, tozana carte. Il y a partout, il y a MLP, zo kambama na mona mboka Frank Diongo et pembe nanga na za moko et na zanga mokote na longo na mettre tuerie waza parmi ba ta sécurité il y a parti, il y a mon mboka, il y a Frank Diongo. Je tiens là à saluer tous les abonnés de Rossi News TV. Restez connectés, surtout partagez nos émissions pour que ça peut baninga sous occasion. Il y a cause à l'actualité en temps réel. Partagez nos émissions et abonnez-vous massivement à la chaîne pour vous avoir toujours l'actualité en temps réel, comme je dis souvent. Diego Coutu et des bisous, il mange tout ça. Manque invité na biso to yambi lelo mbote. Bonjour papa. Mbote maman Nicole Mopanzi Sango. Boni to moni bino akata parti boni parti lobi pe to mona bino abokenda ko déposer plainte pour na mwana mboka o donc to ebeli cause teti sikoyo ya plainte na bino na kuyanula yo boyi mama nanga Nicole pona makambo ya plainte wana makambo wana eza mutuya to kendaki ko déposer plainte na biso contre ndeko Obeminaku parce que le jour il y a marche où il y a 9 ba garde corps il y a Obeminaku ba beta ki biso masasi ya bout portant et soit ki monina biso moko na lokolo na yango to vandaki to sangisaki makanisi pona ndeko wana Obeminaku to kende ko porter plainte na cour d'ordre militaire to fundaki kuna lobby et pour identifier qui nini que balu wana sorti gaz wana ebetama ke utaki mupanzi ya sécurité ya mwana mboka Obeminaku mama nanga na ko yanula yo boyi tant na koloba noke ezali ba garde corps ya Obeminaku nde ba beti biso masasi eza mamba lokuta te Obeminaku azana aller verte biso to utaki marche to za ko zonga poto ke ndeko tika président na ndako to comme na aller verte wana major moko bimi wana apesi président sali capitaine moko bimi na kati ya lupango atindi ba garde na bidi bo beta bango masasi na nzoto donc bangande ba boma biso est-ce que ma information eza na tibo ketika plainte era opesa commandement no mote ke na kamona ko kama eza vrai est-ce eza mambalo kuta na obukande lokuta nazo buka lokuta te nazo sembolo makambo eza nde ya solo ye capitaine a pesi ordre bi bo beta bango masasi ba beta ki ne poto kufa biso nyos mais lokwa biso to tambola na nzambe a protégeaka abatelaka et kozwa moko na biso na lokolo masasi zwaki na lokolo yango to vanda to bi boni ndeko Obeminaku ya niko laksa nini na mboko ya za nani donc mboko to kolo bisa tata na ye
donc oyo eza héritage na bango obeminako garde ne bakobeta biso masasi mpona boni tomonaki ndeko doli makambo garde corps na ye abomaki docteur na vijana betaki masasi lelo sort nango eza nini ndeko doli makambo wana boloko bakanga ye bakondana ye mais eboni mpe obeminako te soki nde tokenda makambo na justice soki obeminako akebi te aokende na boloko epuis na minute oyo nakoyebisa yo akimi na ndako ne kotavanda na le verte akimi déjà pour déjà ebiki to déposer plainte contre ye et moi na mboka bali wana ezomaki na marche le 9 be le 13 après marche le 9 toza kozonga marche esili toza ko naloba bien que marche esili toza kozonga y avait na aller vert tokoleka aller vert nde bagarde na ye babeta biso masasi de 9 pour déposer plainte le 29 pour anie karatona biso toza bato abwanya plainte bakendaka mba moko déposer te faut bo rassembler ba élément tozali ko rassembler élément moko tomoni ba élément siko ekoki nde tokenda déposer plainte lobby. Moi na mboka ngambo na bino par rapport ya évolution makambo nyonso tomoni ke babiso ki politique ezotambola malamu te mboka ekotambola pe malamu te population urbano souffrir et to comprendre te population congolaise o comprendre te ekomi ka wekebo ezongi par rapport à makambo nyonso en général o ezoleka na politique na biso bino ngambo na bino tant que pe congolais moi na mboka o analyser ndeni mais na ko analyser ngo naza ko analyser ngo boyi makambo yolo motuno yo tuningai o mboka ezokende malamu te bokolala tolamuki mboka ezako kende boy mboka ezako ngana kolo yanola we mboka ezokende malamu ba o bazande ba dongolo miso o balingi mboko te bangonde bazako yana ba nyamu mais mboka ezako kende malamu mama l'inflation monétaire ezo mataka chaque jour mboka eke malamu o eza motuna malamu otuninga mama Nicole na koyanola yo boye lelo soki bato bakolela dollar eza kobutaka kobuta o lelo bato baza kogere banque centrale eza nani eza bango bata FCC bobenga pe perde bombo ogere banque centrale soki toke na finance eza banani eza bango bata FCC obenga pe perde soki lelo mbongo eza kobuta ya na mituna bango nde bayi ba jeune ba osa pa butsa mbongo ezali na mitu ya PPRD na FCC obino bokende ko sela ba marche boke bobimeli bango boke sela ba marche mais bango nde bakangi je so maka mbongo bango ba butsa mbongo po bango baza ba poste wana maman était président de la République ezambe na mutu na bango bata FCC bango nde ba gérer banque centrale bango nde ba gérer finance. Tu comprends que na bino PMLP des fois pour si ton est vous à côté à pouvoir il y a UDPS au bazo kamboka des fois un sous peut bozi pour sous pouvoir na la muka position na bino finalement bino ngamba MLP maman Nicole na royanula yo boyi biso MLP tolobaka boye peuple congolais nyonso fungula matoi na ayoka biso tolobaki toza ko soutenir président Félix Tshisekedi na ba idée na ye aza nango mpona mboka mais tozaka contre gouvernement na ye tozali contre gouvernement eza mabe poza na bato ya mitema mabe bato balingi kanyaka bana kati ya gouvernement mais ba idée ya chef de l'état biso MLP toza ko soutenir yango. Population congolaise a comment constaté que na dictature bata na ngambo kuna boya président Kamera za président Yen Tsazaki Tsoka ya président après ba visite ya Abechole ya Nemi bakangi visite abi ke visite mo le kata par ya bavoka mo te ke wana dambo comment que na dictature na koyanola boye mama Nicole wana mo keso moko ya motuya oyo tuninga ina limbola peuple congolais baeba na lobi na yo boyi esika oyo ya boloko ya makala ezali na koloba eza place ya masano te eza esika masano te
kuna bato bakenda nde na mawa na mitema bake kotala ndeko bakangi na boloko boni bango bani bakomisa yango place oyo ya défilé de mode. Mais ça a droit à ma visiter, bah n'est-ce pas quand on a nos visiter. Voilà, na koyanola oboyi. Ngai nde nazoloba na oboyi. Ngai nazali na boloko ya makala. Bakanga ka ngai na président na Frank Diongo na ndeko Kabila. Boni son excellence président Tshisekedi bayaka na bafailu na ba mama bazaiba basanga na kapo baya kotala biso na boloko ya makala batiaki bango kal babi bokokota te botala bango te baboyaka batala yoka ngai baboyaka batala biso baboyaka sikopo na nini soki na bosani te président Félix Tshisekedi ayebisa directeur à prison basala discussion boye bango mbali atuni ya directeur à prison boni yoko boya ngana ya kotala bana ya mboka na boloko ya makala oh ben d'instruction ezali yoko kota te ya tuni nde directeur wana makala président Félix Tshisekedi atuni alobi ayozo kanga ngai lelo na kota na boloko ya makala te na tala bandeko na ngai et puis ba pe bandeko no bongo lobi soki tola to la mukinga na komi président ya mboko oyo ekozala boni directeur à prison même chose directeur à prison ayebi makambo oyo nga naza koluba atelemisa président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo yaka kotala biso ngai na boloko ya makala na président na nga Frank Diongo ye directeur a boyaka mais boni so pe ba boyi ba visiter ba kotande ko caméra ça problème te ba lobi moi si na ye azana droit ya okende kotala ye mais bato bako yaka tanga te eza pe ndenge moko basaka biso bandeko ba famille ya biso bakoki kwa kotala biso mais za tanga te mama wana boloko bato bako kotala wana yo bi poso na bango lelo nde baza koyebela bata FCC bele bazokota bakotala yo ntango mabe kosala mapona yo nsima bakoyoba nini eya nde Félix Tshisekedi nde moto asala mabe mitema bato bazwa na boloko wana baza koya kotala ye yayebi yango bana mboka Congo era yango bata INC bofungola miso na bavisite oyo président na bino aza koyambaka badongolo miso bata FCC basaka masekite bango bata opesa bango confiance te. Maître, mais ça te l'a dit bien. Et là, on monte aux changer. Au lobby, bien, on peut essayer exemplement à ma lame, au biso peut l'a dit, bâtir sur balanda, que, bino, on a na prison, makal, et l'on mort en amont, en boca, Frank Diongo, baboua qui va visiter. De même chose, et ça les mien. Moi, il n'y a rien échangé qu'à pouvoir, et ils ont continué. Moi, tu sais que ça, le gouvernement, encore, qu'un président, moi, ils ont continué. Donc, ça, juste combo échangé. Maman, ngana ya nolio. Ndengo ngana ya nolio na moni yo comprendre ngate na bi boloko ya makala eza salle de GT. Eza salle de GT? Mais pas connaissance pour que ta là. Eza salle de GT. Ah ngana ya nolio ngabi bato ya INC ba fungula misbaka ba visite kuna. Bato nyoso bazwa kotala. Ya bi position na bango. Lolongo bango baza koyela. Ya bi lobi tangu likame koyela ye wana. Sima balo banini. Président Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yenda za simalikama wana bokosi ba privé bango mota okota sukuna te à part moi so ya ye et to moniawa c'est comme si to bossa na makam na mboka na biso et que zongi so likamoko ye to bossa ni dossier ezaki ato na dossier ya Kimbuta ya Gentini et tout c'est comme si ba bossa ni ke ba population kinoise ba bossa ni ke gouvernement provincial existera to monia na école oyo ya Kabinda awa ezaki école baroki obongisa pour na avenir ezo ya melele komi wenze ba côté mususu ba komi ko récupérer on pas gouvernement provincial comme wenze ba délai nango zakia ba 3 mètres comme vers na suka étant que moi na mbo ezabo na ko yanula oboyi maman nanga Nicole bato a FCC bato nga na benga ka FCC bango balingi jeunesse congolaise boni esika etelo oya Kabinda bango bakokomisa yango zando yo moto baza souci jeunesse te école au gouverneur provincial etia yango wana baza ko
ko réalité yango et comme école mais bango bake ba komisi yango zandu ale lobi ba pesi no pe polo pona bata FCC bo bimi na nzela bo bandi pe ko tambola mais bazami te mamabe wana école les écoles les un projet et puis école wana mutu a récupérer et comment ka bandaku mutu a récupérer yango son excellence Ebeus yim da récupérer yango son nom repose en paix papa Ebeus yim da récupérer yango azongi son na maboko gouvernement provincial bazo zongisa yango école babongisa yango me tala ndeko Chantilly ayena lokutana bango a FCC na ndeko babenga soki Didier Lola yenda zo swaka misolo kuna na wenze wana akotiango na libenga na ye mbongo ne okenda kesa leta eke bango babaki toi en état d'urgence baza ko sala bawenze bazo pesa ba mama meso fele mais kuna batekela ba mama ba mesa 20 000 francs bazo tekela ngo ba mama bo na ko yanolosu na motuno yo tuningao bazwa ki terrain pendant 3 mois et bon comme ça qui en ozand le to ko mokende le to ko mokende kalaming to ko ça 3 mois to so ko ça 3 mois pour na terrain na handball au moins pour na terrain na handball bango kaka bata FCC tala kaka ici ba komela président fédération handball pour na terrain na ministre sport pour na terrain na bata ko agir te pour nani pour baza bato FCC bango nyoso na président na fédération handball na ministre sport bata FCC bango jamais ba ko agir pour na terrain wana ezali jeune bango bata FCC balingi jeunesse a commune na Kinshasa évoluer te bangi jeunesse a commune na Kinshasa évoluer te yo ba commissaire sikana wenze mais 3 mois pe elinge koka ndenge bazo mokano ke basali yango pona 3 mois elinge koka to kotala song na bango bata FCC pona terrain wana. Et par rapport, il y a tout le monde, vidéo tout le temps, internet, partout, il y a Tambwe Mamba, ouais, c'est président Sénat. Maman nanga Nicole na ko yanula yo boye, nazo yanula na bo kebinyoso, na motuno yo tuningai. Eza motuno moko piège te. Soki olena ba jeu ba ta FCC ba tindi e pa na ngai, ngala ko sukisa na ko yanula boye. Maître Zaka Makambo, na ko yanula yo boye mama. Ngai pe na moni video wana ka ndenge yo moni nga pe na moni me ekosala nga mawa mingi ekosala nga pasi ndeko ba bengi na kombo Alexis Tambwe Mwamba ye azaka ministre ya justice aye mibeko lelo akomi président Sénat boni ye akozwe lenge mwasi akomemisa libumu mwasi na akobota mwana akosundolana et puis mwasi na komi na danger azana menace de mort bakomi ko luka na mwana papa boma mwasi wana ye moka lobiango tolanya na video o ngazo bezanga ite ezelo ba mina video ya mwasi wana azalaki domestique ya Tambwe Mwamba na Kindu ala domestique na ye Tambwe Mwamba zui mwasi wana amemiye et pas ba minganga bakende basala visite soka za maladie ba minganga babi aza maladie te ya bi bon lokola maladie te yo olongo domestique okominde mwaso ya ngai songa na Kindu ngato ko banda kozana omoni ndenge bakutanela ndenge mama na ye moka lobi na video me kozala mawa est-ce que moto aboye penda Tambwe Mwamba o batu ba respectera mingi ya dignité za président Sénat et ça dignité exemple ni nango dopo nanga no mona ça irresponsable a rosa président sénateur a okamba batu ndenge nini hein bino bata FCC ba mama ya FCC ba mama FCC ba mama PPRD bozo mona kibosoto ya bino kibuzobo ya bino onde kona Tambwe Mwamba sali amemisi mwasa batu zema bwaki mwana barabara bino bata FCC bolo bali susu PPRD bolo bali susu tabo soni Tambwe Mwamba yaza moto mibeko ti omote ke ye moka bungi mibeko yolanda ye na mwana oya buaki état de droit mibeko yolanda ye
Eh boni le Congo comme neti le roi limesano na mboka na biso toke boy bimio ke na vidéo zongi boy le Congo comme mesana so ilika moka mutu batie batura attention pas nae faut le mo bima du genre bêtise to moniana moi ba on se le bakaza ba commenter supposons qu'ils va commenter quelles sont les conséquences on ne que tirer pas bateau ba beta ba commenter wana maman supposé vu qu'information est non correcte maman Nicole na koyanula na ko biso na koyanula yo na bokebi nyonso soko zana complicité bata FCC nde batindi yo o piège ngai okokanga ite ngai okokanga te ngai bata FCC ba okokanga ite na koyanula boy boni basali vidéo ya yo te ba publier boni basali ba vidéo ba ndeko te ba publier ba sa ka o yayi yo ba na sous montage bato ba ebele na mboko po ani basali ba vidéo na ba te ba sa ka po o ba ke bukele lokuta po ba zolo ni ba bukele lokuta po ba zolo ni mama ya no la ngai ba bukele lokuta po ba zolo ni moi mboka yo tolonga mutu na po mutu na ko kan okomi ozonga loka o piège njo kan disa 4 ko kanga ite ngato na ba piège ko kanga te so bata FCC batindio ngana ko memona nzela yo moko nde ba okanga ka yo mona bata FCC ngo ko kanga te FCC pe ko kanga ite moi mboka ozangi sika maloba mais biso tozana juste pour nous passer information que j'ai information pas na bino ko tout na mituna izaka biso bino ka ande biya no mosana biso ndenge mais ngape na boite na zo ya nola yo na beti nde sete soki oza motinda me FCC atindi yo piège ngai na motuno atambwe mwamba ngo kozwanga te e ande vidéo ye moko mwasi ande alobaki na vidéo makambo nyoso tu alobaki na vidéo e angai te ngana ko limbola ka ndenge mwasi ande alobaki na vidéo payer état de droit mais yo banga bonne ni yo sini ni copier nga zo lo baka vérité to na kati payer état de droit ba bi démocratie population peuple congolais sont en droit sur mon élo comment ranger en droit au déclarer et ça on est quand même na constitution boni yo ko banga bozo ko banga na ngai na za rampandisa maman Nicole na ko yanula yo boye ngana ko banga eloko moko te na makambo mboka oyo ngai nazali combattant na tia moto na ngana makambo mboka oyo lelo mboko le soke ko kende boye lelo e abiso nde to libéra mboka oyo eloko moko akobanga te na kota boloko nyoso na mboka oyo pona mba komba ko libérer mboko nazana eloko moko ya kobanga te na pesika nde masese na lobile muso zande muta FCC c'est-à-dire que ba jeune bango comment remarquer ngwana au piège wala bango baza makasi na biloko wana bata FCC na ko piéger na ko monter bazana ngo makasi bango basaka masekite ha mais cette histoire monter il y a Alexis Tambwe que ça fait montage ouais Ezaya solo eza monter Ezaya solo mais tout le monde écoute mukuna pe bima qui na ba preuve population congolaise zo bimise ba vidéo ani en fin de compte il peut kuna ke na histoire lobby ke eza histoire monter monde qui est pas que se défendre dans modèle la bongo na kuyanula ubuyi mama na ngai Nicole makambo ya pasteur mukuna FCC baza simana yango ezali kabala FCC baza sima ya makambo wana ye lenge mwasi wana ya lobaka mbala liboso pasteur mukuna viola kai donc mbalo ami balé pe soeza ka viol ouais misa tu pe soeza viol boni ko buka lokuta boy o monte ba ta FCC ba ta lokuta mbalo ali liboso pasteur mukuna soirée oui et ça viol a viola kai ouais mi balé pe ça ka viol ouais misa tu pe ça ka viol o monite ke FCC ba ta mala lokuta FCC baza sima ya mwasi wana mais mwasi wana nga na ebisenga bi mama keba e ko sukelo mabe yo soko landi misolo o makila ya FCC po maboko na bango se zaka na makila bango bata FCC maboko na bango se zaka na makila et moi le mot quand on me choque ne moi ndam ko chité ya Rosar Malonda zo bimana seni et actualité on leke belé batu ya ngambu kuna ya ba votaki ba biki efo kaye ndatikala mama na koyanula boye pona ndeko wana babengi na kombo ya Rosar Malonda na lobi ndeko wana abimaki nanu azali mondimi ya kimbangiste mais batu ya kimbangiste baboya ye balobi bayebi ye te
et puis bango batindaka moto moko te a postuler na poste ya président ya CENI ndeko wana Malonda ye aza expert na serveur central wana yende moto azakana soko mo lelo ba député belé ba bima ya FCC mais yem ta noma bango ti ba swate yenda saka na serveur wana yenda noma bango ba bima ba député ndeko wana yokana oya nola yo kokotela ete boni bokokotela ye ndeko wana ye asala na abe malumalu ye asala na ngoi mulunda ye aye kosala susu na oyo ndeko nani oyo ya senyo na botani kombo na ye ta kombo na kiminga nani kombo na ye na bungi yango po bata fese asali na bango misatu donc aza expert esi ba forma ye balakisa ye nde babukaka lokuta ndenge batrishaka nde bayibelaka batu bavoi yaza expert nango taka asala ba président boni mi central ata yo mama nanga Nicole soki Malonda na bia bimiso député abimisa yo aza spécialiste na makambo wana donc ye azali moto ya FCC nde moto esala ye eforma ye omoni lelo bakomi kolela baleli démission ya Benoît Luamba baleli yango baleli démission ya Tunda omoni baekanga bango kati na wa Malonda bakarte na bango nde ezalaki ana na makambo bango baresi omoni te basuki Malonda président de la République esalobaki ye azosala nde peuple le peuple d'abord peuple babimaki na balabala batambolaki pona makambo Malonda bato bazwaki ba masasi bazoki pona makambo Malonda mokonzi mboka lobi azongisi mokanda na assemblée epa ya ndeko ya mwasi Jani Mabunda ebisie omo mokanda yo pesenga pona tia mokoloto Malonda abima président na kotia mokoloto te tala boni bato babimi na balabala batamboli ye Jani na Mabunda pa ya nolabi ndenge zaboye ya promenete eza be problème na ngate balukaka moto mosusu batia wana Malonda balongo bata fese balongola makanisi ke Malonda akozala wana te wa bakosi moi mboka chose qui pas ipé totali bokomi ko banga Malonda wato ke directement ko pesa moi mboka Fayulu raison atika likambo ya vérité des urnes c'est-à-dire que Malonda n'a payé pas frappa qui na 4 ya ba résitor o eleka qui a 2018 ya au moins mboka pe Fayulu andole la vérité des urnes donc bozo banga ke na 2023 à côté sous ce loko na babi mutalukuta ko ralukuta te ba ko ça été maman na ko yanula obuyi makaba chantage yoza koyelanga banzembo yoza koyelanga ya 2018 ya vérité des urnes makaba nzembo ani se sila kala miziki wana ya vérité des urnes se sila esila miziki wana se sila mokonza mboka esa prêta serment abanda musala abandi pe ba nomination aza ko nommer yondo bito pese raison po ya loba ki ke question na ngaza po ya loba ki ke vérité des urnes yo bi ke ya zaki na serveur yem da simbi serveur bozo banga ka za su numéro 1 ya CENI de sorte que yo bimisa yo ça kumoro boye mutu moro iso alela iso na 2023 pour tout le monde qui a mona mboka Fayulu alela ki vérité des urnes maman nanga Nicole mutu aza kubanga Malonda azalité tolobi Malonda auti wapi auti na religion ni yebisanga Malonda auti na religion ni bato bapuyaki Malonda ezali bato ya église de réveil bango nde baboma mboko yo bato église de réveil lelo so ba passe nyonso tout comme nango lelo na mboko ez église de réveil bana charge ya passe ya peuple congolais liboso basaka ba kabal na bango basanganaka kaka bango bato église de réveil wana bakakenza bao azalaka bangalasi basoni babukela ndeko na bango kutino makambo babukela lokuta ndeko kutino akenda na boloko ya makala baningane bapase de église de réveil bango lelo lisusu ndeko soni ya tia mokoloto andima po Malonda ko ma président boni soni ya otama lokuta bo
Mais oui, confession, réveil, oui, confession, mais na lobi na yo ba église de réveil nde bazo boma mboka oyo ba derrière mabeto esa na mboko eza ba église de réveil. Mais on peut lobi to landa ki na ba télé na ba information quand les otambola ba pasteur musu ba leka na télé ni ti otanga kombo ba bike ba bazo boma mboko eza catholique o bino mpancho obi réveil okuna ba lo ba catholique soto ba kinana za na ba cause makamnyo so. Ngai na koyanula boye ngai lobi bato ba ko boma mboko eza église de réveil. Bangonde boni malonda moto catholique te yo sonyo ko ndimo tia mokolo toke azali moto ya kimbangisi yango na koloba boy kimbangisi il faut ba fungola miso malonda na za moto ko mema na justice aza moto ba ko mema na l'état et puis il faut que na kamba pour décision kimbangisi et soit makana kamba kuna akokende kuna ba ko tia basa mai akosuka maboko na lokuto ya bukaki soke za lokuta etale bonyo mona mboko kaka au moins kimbangisi za religion monene ko sakana ngote kimbangisi ya religion moko monene et ebele na mboka o ba tiaka tembe na kimbangisi bakendaka na kamba bebisa bango babi papa yo ndongo yawa osala makiya maboko ya bionga na makila te babi sukwa maboko na bassin asukwa bebima makila ebimisa ka trouble kimbangisi basa kimbangisi ya religion monene na mboko malonda akoyiko bebisa réputation kimbangisi te il faut kimbangisi porter malonda plainte il faut pas porter malonda plainte kimbangisi les gars qui c'est comme si plainte on des suites et non moi la mboka biso to comme cité na biso awa to zomo comme supo no beta ma solo mususu pour ba population congolaise de partout dans le monde balandi yo bazo landa yo et place bazali même si dans le pays de loin partout quoi mot de la fin par rapport il y a ma camion soto solo là dans le monde il a fait par rapport à étant que congolais donc sans parti pris et on a analyse na yo le monde il a fait bon na kuyanula oboyi na koloba na peuple congolais boza na kimia to appuyer son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo asala musala na jamais Félix a trahi peuple congolais a trahi peuple congolais ata mukolo moko te na bitumba o papa na ekondo Tshisekedi asala pona mboka oyo Félix a trahi peuple congolais te to pesa ba chance to sala ba losambo pona ye akende liboso mboka ekende liboso kimero kota na mboka makambe kozala bien pona yango na kopesa numéro de téléphone na ngai plus 243 931 91 18 plus 243 931 91 18 na opesa ka ba dédicace na ba conseiller spécial na ngai bazara na mikila poto sur plan politique o basunga nga na ba conseil na pesi maître na nga Mike Michel Chimiendo mbote na mwasi na mama mami na pesi Pizo Sinjau 180 000 giga mbote na pesi maître Yumombele Junior Mafia petit nanga Jigoro bino nyoso tout ba obaza na poto balinganga na pembote na Kinshasa ming na pesi les amis de Tizombote na pesi Exaucé Mombele na pesi Chome na pesi Capo Glody na pesi petit nanga Hervé na pesi pe président Makou mbote ya mingi et puis na osukisa na masa na ngai auto le kani na be mission général Bessi Sao chef de sécurité na biso na pesi pe mbote na yo maman Nicole na pesi pe mbote na ndeko na caméra ezala mbali boso te mbala suka te tokokuta na lisusu. Merci beaucoup Maître Thierry Tozakiana Maître Tizon plutôt Tozakiana Maître Tizon inde tobetine masolo nyonso manga suspecté nga mezaka bon eza musala na biso et na Maître Tizon tobetine masolo kanda biso mbala bosote mbala ya mbala suka te plutôt restez connectés branchés na chaîne na biso Rossi News TV partagez surtout nos émissions pour pesa pe baninga mususu occasion il y a cause en actualité de quoi to lobaka à temps réel ceux qui n'ont abonnez-vous sur Rossi News TV pour mon araba actualité abonnez-vous à ma sur de l'équipe à la Maître Thierry pour découvrir makambo mususu
Maître Tison plutôt, comme Maître Thierry. Je tiens là à saluer tous nos abonnés qui sont toujours là présents pour l'actualité. Nous sommes juste pour nous partager nos émissions. Je vois là la patronne, mon boss Rossi, Madame Rossi Mafouana, de son messier Joyce. Et je salue aussi mon cordon Edo et notre réalisateur Mira, yon des coachs quoi. Derrière la caméra, il y avait des gauchers qu'on est dans le barrage Koutou, il y a des mannequins à caméraman. Quant à moi, votre servante Nicole Bokanga, je vous laisse et à la prochaine numéro. Merci.